télévision et merci parce que na Onyoso la salle à album na vente en ligne et merci Balandia Global Télévision avec Émero Trésor. Merci vraiment, merci. Et grâce à ton travail et puis merci encore. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas vraiment la fan de la Global Télévision. Voilà, mesdames et messieurs, très chers abonnés, fidèles abonnés de Global Télévision Moscou, to Pessibino, merci beaucoup na fidélité. Merci na confiance au bozo continue toujours copier sa bisou na Kati. Donc il y a Sphère Oyo, donc il y a réseaux sociaux, donc to Pessi vraiment un grand merci na bandeko surtout Oyo bazara toujours wana pour la biso ba tout bazara wana pour na soutenir Global Télévision Moscou. Donc vraiment to soutenir déjà na niveau il y a Kinshasa, hein, donc on a niveau RDC ba Kati déjà TikTok, hein, donc TikTok je les quali sous-souté, mais il y a une technique pour vraiment que vous ayez accès, hein, donc intégral. Il y a TikTok, donc ce que vous téléchargez VPN, hein, sécure, donc je crois que au Kozala vraiment mais à comprendre apparemment on dirait qu'au Katabakati on dirait vraiment bah diminuer comme on dit, hein, donc bande passante vraiment il y a bah réseau mobile tout sentir que bande passante et kitty bah débit ça vraiment l'issue ma cité et voilà déjà tout signé na bandeko vraiment bah on a pour ça mingi ya koluka ba kota ba l'accès na ba compte na bango, donc bo hésiter beaucoup qui utiliser Secure VPN pour avoir accès. Alors live na biso topé émission na biso les en direct, donc on vous a nga mon côté déjà nako Luka na kotisa mon invité déjà, hein, donc on a côté déjà invité Nanga avec lui Netoko Meka moi ko solo la moi muke na ndeko bibliothèque. Déjà avant on a appelé ça ndeko bibliothèque Maloba, donc je tiens directement à dire un grand merci comme ça na bandeko nyonso tout bazana biso toujours, hein, pour na ba soutien na bango na moni Edo Santa na moni Paul Tumba Ilunga la Dinfumu ya Loboko Mbenga. Donc topesi bango vraiment bah merci na soutien na bango, hein, donc maman na biso ABDZN, hein, donc c'est parmi ma maman oyo vraiment bah tikaka bisoté. Donc merci pe na bandeko nyonso ba kozwa émission oyo, donc tosenga na bino nyonso tout bo s'abonner massivement na chaîne Bino Global Télévision Moscou, donc bo rataka vraiment ba émission na bisoté ce ko kuta na émission oyo ça biso partage je crois et que ça la biso vrai bien. Alors déjà je suis avec mon invité à qui je dis directement bonjour bonsoir ndeko bibliothèque. Bonjour, bonsoir, journaliste Palme d'Or. Bonjour, bonsoir, Balandino, surtout à Global. Bonjour, bonsoir, Mama. Non, surtout, personne de confiance depuis Bilakona, Bilako, Nena Bane, Tozali. Iwana Tojali et Kozalawana et Abinoye aux bibliothèques Voulous et Ange Gardien artiste fait rigola n'est au prometteur Kabino il y a 3-5 ans déjà que tu côté fait rigola na orbite et en voilà tu réaliser kaba émission oyopona tout fongolager tout faire comprendre nine kolekana na monde musical mais avant tout na pesinani pensée positive na boyon surtout il y a ba combattant au bazali na ngambo ya est pour na kobundela mabele bozwa pensée positif, il y a émission, il y a un global pour soutenir Bino à distance, Tozana Bino et Longo. Maloba, au journaliste Palme. Merci beaucoup, ya Bibi, en tout cas, tout s'est payé trop, mais ya Bibi, que Makambo ya Est, oyo vraiment, obi qui est à niveau à Kinshasa, déjà, Kati TikTok, hein, oyebi?
Yo moto informé ngai, donc c'est pas étonnant parce que nakati TikTok, nakati les Congolais tout de partout dans le monde a télémé pour na mabele nae, donc ni wana que bakondi. O baba ko sakana na ba relation tango ezala ki calme, les et comme mozongi la bango, donc comme le la retour à l'envoyeur parce que na temps o toi qui na stabilité et là qui temps ya ko résoudre ba problème oyo mais bato bazo na kati ya mitema na bango ngai na lia nani ngai na zwa nani pa nanga et puis makambo to kotala na sima et tango to bokoluka kotala makambo na sima et ko koma lokola ndenge feu Mobutu azalaki okoko zala na ba milliards mais si aujourd'hui sous tant ya kolia ba milliards na yote biso zalaka na Suisse baba ko loba na biso que Mobutu na ba château Mobutu ana soki 4000 milliards mais lelo oyo beaucoup mona que même veuve Mobutu azangi résidence à Kovanda donc biloko wana ezalaka ba pesa kayo yango pour na exercer pouvoir mais kaka tango ko chuter ba boteli yango parce que ba mongo wana ezalaka na ba compte na ba banque ba mindele à tout moment ba koko kangayo bakoko verrouillé donc nous on a les longs tout site au commis la situation oyo moyen tozong asimezalité to bundaka to luka tozong samboka na ba territoire na et le reste to komonango entre bandeko ya ekolo entre ba congolais maloba mboka yo trésor. En tout cas, merci beaucoup Ndeko Bibliothèque. Est-ce que Ndeko Bibliothèque a quand même un mot à dire par rapport à la marche et Salemaki au niveau à Belgique, au niveau à France déjà, donc la marche et Salemaki. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à Nengomoni, marche et Salemi, donc et Sangisi, la diaspora, Nyon surtout, Nanabiso, na niveau kuna tout accompagné qui vraiment marche au qui a soutien et puis à côté les là, makamuni sur les cas na niveau est. Est-ce que vous avez un mot Oui, trésor, parce que communication de moto est jouée. C'est au TikTok parce que monique communication est jouée mingi na diaspora. Tango tozala ki na paix, mais bande kona biso bava ko zanga te tango nyonso ko belela ko loba nyonso eva ko leka na est. Donc eloko esali que engouement o ezali lelo ezali après ba combattant ko ya ko libérer musique, ba musicien ba jouer conscience, ba toloko la ba faire rigola, ba yembeli banzembo po na soutien. To moni ba francophonie, o yo faire rigola. A lancé appel na communauté internationale à Tienzembo à tes messages donc et là qu'on a tout et sali lelo to komi bomoko parce que situation et elle sous kaka na maboko ba combattante auto peseli bango mbote na kati ya lutte na bango situation est commis na congolais de souche congolais oyo ayebi que azali na mabele oyo ya bakoko na ya ba ancêtre na ye donc akoki kotika ngo na maboko ya bapayate pote bapaya ba li soutenir na l'étranger. Et en gros, on a que communication et elle a tellement bien fait na ba moi o na ba ne o eleki et en gros on a banana biso o ba botami awa ba reprendre aussitôt parce que eko sala bango grandeur ba awa ba landaka bango y a ba problème à racisme y a ba problème et belé ba inégalité biloko nyo surtout wana mais banana biso ba se retrouver ka tango ba lobaka que oyo musicien uti mboka na biso oyo eloko uti na mboka na biso oyo ba colton ya mboka na biso oyo boy ba diamant na mboka na biso na ba diamant et pesaka moi grandeur moko pembeni ya ba étranger o basaka na bana na biso pona koloba ke biso pe tozalaka na mboka biso pe toyaka na mabele soki toyaka awa ezali pote tozangite mais ezali pote tozalaka na pete mokolo pe kozongela biso boyo nyonso tout kozonga na mboka na biso na mabele na biso pote to participer na développement et na économie ya mboka donc wana tout tango komona ba diaspora ba telemeni na ba mbok ba ville tout ya minene ya Europe na pona ko lakisa ba kondiona que binonde moto bo favoriser ka makambo wana tala ndenge bo soutenir ka l'Ukraine mais na ba congolais bozo tika kaka désordre ekende alors que rwandais ali mboka oto koko bunana bango kaka na maboko c'est-à-dire que au kaka au koko zwa kaka nzili au bakisi na comment on l'appelle na commune ya Kisasa otia peut-être na Gombe pas Gombe to dit encore kaka ndili commune ya Kisasa ou bien na Ngaba ou bien na Lemba ba kitikaka na maboko ba koki ko plier mboka wana mais comme complice kala ba va ko teka biso mando kité kala congolais akoka ki ko simba mondo kité ni wana ba rwandais pona bana possibilité ya kozwa mindoki ya kozwa ba arme au niveau international yango wana ba sakana katango nyoso ba kotaka parce que bayebi que congolais azali bien outillé en ce qui concerne armement mais to côté les bango ata na communication ata na ba marche to
défendre cause Oezali, cause noble, il y a des Congolais de partout dans le monde. Mais est-ce que ma marche on dingue salemi to pour rappeler na bande gonyo surtout que ma marche salemi presque na ba ville minene Europe donc na France salemaki na Belgique pe salemaki donc mais est-ce que vraiment impact au ezala vraiment positif vraiment na bateau yo bazana sima il y a atrocité aux les à niveau est parce que tu dis bien que minde bazana sima makambo est-ce qu'impact na yo zala positif babilo konyos tout lelo comment on a oui trésor ba marche et que étape par étape étape à liboso au bandinani ko sala ba marche pour na ko sensibiliser ce que moni que ba ko sala ba to ko mona que ba ko sala le côté to ko comme na étape o ya mi bani et puis comme na étape ya mi sato et comme na étape peut-être ya mi ne ou bien ya mi tano donc nous surtout ezali pour na ko laksa que to ko tambola démocratiquement pour na toi alerter que tala makambo ekoleka parce que et leur bouton ya kaka moko o ekoki ko si sa makambo soki to komi na étape ya 4e ou ya 5e que na lingi yango te to souhaiter yango te soki ba komi ko landa ba rwandais le kola na kid ou bien à Poto, c'est comme ça que la communauté internationale a côté les manoki. Mais pour le moment, tu as un état pointé et tu lingué état pointé parce que état pointé, tu as une confusion entre ba outil, na ba outil, na ba tuti. Parce que bateau, bazo, même à désordre, il y a ba tuti. Donc, et là, on a, ils allaient étape par étape. Ba marche et la sensibilisation. Après, tu as la deuxième étape. Après, la troisième étape, en fonction, il y a un dengue marche, il y a un dengue communauté et qu'on réagir donc et le quoi donc il faut qu'on a kanango maele et le qu'on empêcher communauté et réagir et ali ba soubassement ezali nini ba kondina biso tango toi ki na kati ya paix ba va ko lo ba ke li kamwana etali Rwanda te ezali li kambo ya ba congolais na ba congolais et le tango mati na créneau et comme il faut faire que l'ongola biso makasi au niveau ya communauté donc ezali conduite ya politique ya ba emboka o baza ba konzi motonde ba koma ki ko pesa conflit yango comme ki conflit ya ba congolais lelo comme ya encore la communauté internationale pour na olo bana bango que non eza ba congolais entre bango te ya na Rwanda et comme lokola to comme na deux langages donc il fallait na époque wana ba konzi ba doit décision ya ko loba na mesa ya ba paya que voilà problème to zala kanango ezali boye tango ba bengi yo bo konzi o koti na ONU o pesi version na yo et communauté internationale à cause de la version là alors que y comme même communauté internationale a une vraie version mais tu souhaitais que étape y a ba marche et que ne malamu et bango bazonga sima ba libérer Mabele Maloba aux journalistes streamers. En tout cas, merci beaucoup, Bibliothèque Ndingo Semboli Yango. Donc, je crois que surtout Ebi, communauté internationale, dans le monde, on va surtout comprendre vraiment que Congolais aza au téléma, Africain aza ya au téléma. Parce que Congo Sogo et Bongi, Congo Sogo stabilité côté, c'est toute l'Afrique. Hein? Donc, voilà. Allez-y, comprendre. Alors, to Kani Momoke, côté Oyo, Nandinga marche Oyo Pekaka. Question rapidement, si tu est-ce que tu tombé les sous-soutés na problème, il y a des combattants et les cas qui vraiment dans la bibliothèque, dans la sensibilisation, makasi, lelo makasi boy, que babo y appelle sous lobby na musique et bêta parce que tout le monde est moi ça les mangi déjà dans Zénith. Il y a roga par rapport à l'image, donc malheureusement na image on a streaming té. Est-ce que tu as des sources dans la bibliothèque? Pour na toibi qui est belé na mutu na bango ezaka que non quand il y a la musique c'est comme si ba congolais baza un peu distrait voilà je sais pas comme côté nazan de bibliothèque. Oui, Trésor, et Ezali, effectivement, Ezali, et le kotokoki ko sala dia ba prévision pour te toyer ba nini koki ko se passe. Je crois que les combattants, les musiciens, ont commis un peu na terrain moko. Et comme on a coulu Kofi Olomide, que ça dans Zembo ya a Yembi Goma, et ils a dit qu'on a ça que, oh les combattants va ko senge la lobby, yango wanande à exécuter. Comment on a fait rigola, na ba manifestation minene le ko la ba francophonie, akobanda cérémonie dans Zembo ya est. Ils ont dit qu'on a que Maloba ya ba combattant et comme là qui ba musicien na biso. Comment on a fait rigola na yu arena na
Adidas Arena azali kobanda cérémonie ya musique na ye alors que toi qui na to ya paix abandi na banzembo ya est ça veut dire que vraiment eloko ekomelaki lelo oyo to lingi te que bayaka na brutalité ya kopekisa ba concert mais ba s'associer na ba musicien comment ba koki ko faire passer ba message pendant ba période ya ba concert ce qui ezali mais non koye ba ko négocier parce que ba combattant pe bazali eloko ebe bisaka ba combattant bazali pe ba fanatique au moins longtemps ba combattant ba kanga ki ba concert mais ezala ki na musicien moko avako beta parce que musicien na va ko manipuler ba combattant o to yebi oyala ki efanjo mais no tango aboya ki ba combattant pona sikoyo adwa ki Macron akoma lokola support na ye yango na ba combattant na kanda wana ba betisa ferre et ba soutenir ferre to lingi susu makamona e yakate o ekoki ko séparer musique na biso na ba combattant mais bazala de commun accord na nyonso tu ya déroulement o ekoloba ezo senga nini ezo senga que leno ba combattant il faut bâtir structure moko oyo ba yebi que musicien soki na kokoso bien ana date akosolola na quel ba combattant pour te bazwa ba mesure o esengeli ya kolekisa ba message ya ko faire passer makambo oyo nyonso tu esalami et kozala malamu na concert lokola ya Wera avant bato bakota ba banda ba yemba mututu ba bomisal molili batoti bati ba bougie lokola pona ko exprimer doléance ou bien ba mort nyonso tu ya Goma au monique ba image ekotikala maloba ekotikala wana pe kozala vrai combat mais toyebi communauté na biso oya koluka abenda côté na ye oya koluka benda liputa na ngambo na ye et puis ekozala matata je crois que ndenge makambo ezo kendele pour le moment tous allés au commun accord na ba musicien na ba fanatique na ba combattant il faut et l'on ezala toujours comment on l'appelle ezala toujours socle moko boye ya ko kende combat ce qui est comique que boye balingi batalisa boye pasi parce que to sali ba marche dimanche lundi mardi mototo azongili esika na ya sala mototu accueilli ko sala ba activité na ye donc ba marche il a bien pour la ko sala ba samedi ba dimanche voilà ba marche beaucoup doit que rendez-vous samedi prochain tokei ko vanda kaka na ambassade ya Rwanda to vandi par exemple de 10h à 12h et puis wana bosali ba o ba benga ka ba cortège funéraire botie ba mandala la botiki ba bougie botiki ba croix botiki ba cercueil bo casser et loko moko te bo tondi sikaka et sika wana na biloko wana de temps en temps filmer et tango ba mindele ba comprendre que ezoyaka périodiquement que chaque semaine ou chaque fin du mois beaucoup sala kango ba mindele o ba lingi mboka na bango ba koluka ba ba décision na lombango pour te calmer kota na est donc voilà un peu on a koki koloba par rapport ya ba prévision au etaleli ba combattant na musique maloba aux journalistes Palme d'Or. Voilà, merci beaucoup. Je crois que ce qui est toko vraiment en tout cas affaire aux affaires mboka awa tout le monde full oyo donc c'est-à-dire na kati awa il y a des warriors, il y a des gaulois donc awa couleur oyo ezaki vraiment ezaka couleur ya mboka drapeau ya mboka donc c'est te poser question na poto yebi ezana ba dongolo misu msusu ba ki peko ya ko profiter pour ba kota neti kaka ba nuire na bandule ya ba musicien msusu donc voilà c'est un peu ça donc vraiment merci ndeko bibliothèque na ndenge osemboli yango donc tout ça qui wana makambo mboka to meki kufungola ka moi parenthèse na o Italie makambo ya mboka donc mama mboka etalinga etali yo donc etali tout le monde mutu kani na lobaka mutaleki mutu na kozala congolais et surtout azate biso tout ça ba Congo mani donc voilà alors ndeko bibliothèque s'il faut komeka kolongola mo mukie na point où tozala ki na etali mambo mboka donc tokoti mo mukie côté musique hein, donc tozana ferré toza pe na fali tozana ba mission belé donc déjà tozana ferré présence à Ferré na ING Arena donc je crois que Koulaki va en belé na invité ceux qui vraiment peut ça qui point de vue na yo vraiment mais au qui komeka moi ko ça la moi lecture moi muki aujourd'hui tout le monde ba ngambo ya efanjo bazola la pongité tout le monde peut bazo continue toujours ça la ba vidéo na o etali plutôt côté Kofi Olomide Robert na hippodrome tout le monde a continue toujours ça ba émission que
vient biso mo pas robeta na festival les a concert na été dans totale émission moko et côté ferré to moni ndenge nini bazo continuer ko pointer ye ba misapi ya koloba ke ezaki moment oyo te artiste Ferrego la ko kitapo asa la visite na ye na yebi to koloba nini et puis to ya pona question est-ce que efanjo réellement a robeta concert na ye na stade de France parce que tout le monde on dirait azo tia bango azo chaka azo continuer ko tia ba fanatique n'a un espoir alors que Nathan oh il fallait qu'il appuie ses biseaux déjà date, il fallait bouquer déjà date, mais pourquoi ils ont oumé là malobombo koyon de ko bibliothèque. Allô? Voilà les temps pour nous bibliothèque Ameka Kozonga déjà donc tout le monde accueilli donc voilà allô? Allô? Donc voilà. Allô? Donc voilà les temps bibliothèque à Zonga. Tu éviter ce qui bibliothèque, qu'est-ce qui ne va pas? Donc allô bibliothèque? Oui, vous avez un trésor? Ouais, tout ça non, mais tout le monde on dit aux alaki moi oyoki question la biso. Il y a connexion finalement. La raison que Zaki yo moto qui appelle. T'es nazo appelle tes connexion. Donc il y a connexion, oui. Donc toutes nos excuses c'est les aléas du direct pour tenir sur rigueur donc il y a une connexion. Bandela mutuna na yo. Wa mutuna zali toujours côté Ferrego la descente na ye na ING Arena écoulé ba encre belé que artiste Zaki prévu dans en fait na moment oyo ya guerre na niveau ya mboka il fallait pas à quitter ça là à ça là nini descente alors que na descente on a tout le monde a date et tout le monde isusuka ba même batu oyo bazo alimenter ngoza mingi batu à côté ya Fanjo tout le monde isusuka même batu na bazo continuer toujours ko tourner ba émission ya ko lobake Kofi Olomide concert na ya hippodrome wana eza concert te ya Kofi eza festival dans tout le monde émission moko ndeko du ko sala siko awa donc ya on donne to yeba yo pe lecture na yo côté wana ko kozala nini. Et puis question sur vous allez est-ce que ndeko et Fanjo Robeta stade de France na wana est-ce que Robeta yango to azo a pesikaka batu qui manque on na ya continuer ko sala ndenge ya ibsaki biso Robeta double concert na stade de Martyr kaka ndenge alobaki yango est-ce que vous allez ndenge alobaki awa ka Robeta double ndenge pa tia batu na sport ka Robeta stade de France malobombo ko. Oui, merci Trésor. D'abord, journaliste, artiste et fan. Du temps, on va que le qui bon moment, il y a descente, il y a fait rigola. Pour na bango, bon moment, ils allaient quand? Pour na bango, descente, il y a fait ils allaient bon moment, pour na quel résultat? Oyo bango va comment na que bango ba l'équipe fait na mais ma carrière a fait yemoko que ba pour la faire ba moment oyo ya ko ça la ba descente pour na ko visiter ba structure ou bien ba site oyo ya ko signer ba contrat. Donc pour na ko la ça que bato wana ba palpiter comme même la bango et ba yebi soutenir ya ko sala te parce que na tangi moko ya ba journaliste a ko lobake pour na faire à ça une descente à Benyango il réfléchit. Mon makasi pour na ko la ça bato que non azali il réfléchit faire Gola à réfléchir tes points à ça la descente wana ndekwana a bosani que ba rendez-vous ils ont maka le jour même té ils ont parfois 2 jours avant té mais ba rendez-vous ils ont 2 semaines 1 mois 2 mois 3 mois par rapport à calendrier à artiste donc calendrier artiste c'est comme ça là que baya kaba solo là ba paraffé ou sengeli ba paraffé ba discuter par condition ou sengeli ba discuter na salle mais non et puis le reste il faut suivre équipe à faire équipe il y a manager na équipe il y a producteur na au même moment na équipe il y a site ba comme on a ba condition ou ba PC li bango ba montant ou ba fixer bango peut-être autour à ba date ou ba zo lingwa proposer bango ba ko kota on s'y abule pour na ba
Bamona, ce qui c'est partant ou fait. Donc, pas quelque chose d'éléments qui permettent de faire l'analyse, de faire l'étude du marché, pas ce qui est là pour s'engager. Lobby est rentable ou pas. Parce qu'au lieu de concert, na combo kaka ba mona kingai, mais Ferrego là a mis à toujours par rapport que moi un plus est à la nakatia investissement naé. À cobeta en tant que musicien, mais musicien à vivre que n'a pas caché. À coproduire ou bien à coparticiper dans quatre événements en tant que coproducteur, coproducteur à canaba pourcentage. Ce qui va travailler étant dit pourcentage de côté, les alliés qui toko, ce qui va travailler opère de pourcentage, ça veut dire que au pona kimpunda ou les alliés il y a malamuté. Et là quoi na sikoyo na komona te pona ni babenga Ferrego là il réfléchit. Mais na pesa ndeko wana ya journaliste Pote aye poto, to pesa yesiko vraie définition nini moto azali il réfléchit. Yo utio lobelango awa. Artiste na bango efanjo moto azali il réfléchit. Apesi bato Stade de France à 2 ans azali ko communiquer na Stade de France alors que aki na ba capacité ni matériel ni ba moyen ni artistique ya kobeta Stade de France. Ye moto apesa ki annonce moko il réfléchit. Ake ko lobana biso que ba fanatique na yeba pona entre Ndolo na double Stade de Martyr ba ko pona quel lieu ou bien esplanade il y a palais du Parlement. Wana tout trésor, Ezali y réfléchit parce que Azali comme ça la balance oyo a concrétisé. Artiste na bango alekani na bémission. Après ba report na y a concert na à États-Unis, apesi date que à partir à le 10 a coupé ça va date ya sika pour na ba concert oyo ezalaki na États-Unis na Canada par rapport soi-disant il y a ba élection oyo elekaki na États-Unis. Date il y a le 10 et les cani tomoni et si comme côté communication et pour te bâtir assurance na ba fanatique là que non par rapport à ceci par rapport à nini pour ta la date na biso toujours yango yo ou bien to rembourser bambongo poté balobaki que basi bateka ki 90% il y a pas billet il y a pas concert ou tout ça c'est des comportements irréfléchis comportements irréfléchis ezali que au sombanda côté l'état na Côte d'Ivoire mais au yena ba média au koloba que non au sombanda ko au somba résidence alors que talaki nango bisoté biso fanatique total la musique na yo total la banda ko na yo té mais tango yo yango na place publique au yo bimisi après vérification va comprendre que aux akanonanda ko na Côte d'Ivoire té ça c'est comportement ou bien réflexion irréfléchie. Irréfléchie de sous tango kokende na lopango ya moninga oyali Eric Mandala oyi au filmer accompagné na ba communicateur na yo na ba journaliste na yo bo filmer yo moko bimi na kati ya motuka oyo lobi que o ezali ndako na yo otongi ba piscine ozotonga pe na ba studio après vérification ezala ke sika na yo te ça c'est un comportement ou bien eyali communication moko irréfléchi donc tout qui to landi tout bando tanga biloko ya artiste wana o ezali irréfléchi to komona awa awuti ko beta un peu na Côte d'Ivoire o ezala ki ofele tango amoni mobondo bato bayi a eu décision ya koloba na ba ivoirien que il faut abeta na stade au Fort Boigny tout ça là c'est irréfléchi parce que ezali ni na étude ni na date azali kolobango parce que ce qui ken ngonge piqué na studio a koloba makambo moko oyo ezali irréfléchi donc moto oyo azali ko utiliser langage ya réfléchi et ça dit artiste à bango mais bango ba warrior ba date il réfléchit autour de l'objet parce que ça les l'autre côté pas n'ingé pas s'en prendre un artiste à bango pas l'artiste à bango que quand même au ça quand même la communication moko au réalité c'est pas bon manière il y a qu'à communiquer alors que faire à ça n'a qu'à descendre pour na à que le parafait biloko oye kozala futur na U Arena na UNG Arena et le connaît les côtés de ça bango passe trésor et le côté de ça bango passe parce que ça qui déjà bacal que faire la va créer producteur moko abeta U Arena avant ING tango makambo avancé de producteur wana a désisté sans que alobana faire et ça la que faire abe banana producteur d'ailleurs ING donc et là qui pona bango marteau moko ya un coup de comment on l'appelle un coup double réponse, c'est-à-dire que au même moment producteur au bango va fabriquer qui a BBC Makambo faire et producteur au faire avec nae a BBC Makambo et l'ingue songa que artiste a l'ingue ça dessus sur na producteur té au niveau ya Europe tango ba moni que même producteur au ya ING Arena a zongi en bon terme na faire rigola donc mission na bango
Et loko bakana ki kosa l'affaire ya mabe ba comprendre que ezali épée dans l'eau, ezali que esalamité effectivement faire azongi na ba base, a besoin na ba fondamentaux na relation na ye na producteur na ye oyo basalaki festigola ensemble. Yango wana bazana panique, yango wana bazani makamba koloba et ba komi kobota oyo ezanga mutuya. Maintenant ya mibale, mutuna ya mibale ezali par rapport ya kobeta ya Kulutu Kofi Olomide na hippodrome. On dit bazola la tête, bazola la tête. Festival est à la festival mais couleur café va que négobeta ya festival. Ma bé ezali ni soki ezali festival. Moi je comprends pas pourquoi bango balingo comprendre par raison oyo. Allô? Pourquoi balingi ko comprendre que Kofi azobeta concert za festival te. So za festival ba ko mentionner ngo que za festival ne ko bibliothèque. Mais trésor, même ceux qui ont festival, ma bé ezali wapi. Ceux qui ont festival, ma bé ezali wapi. Ceux qui ont festival que affiche ezali kaka fait Kofi Yemoko et que Kofi Yemoko muta ko beta concert. Kofi Yemoko muta ba ko foutre la bambongo. Mais ma bé ezali wapi. Donc ozo mona que tant on ba ko le festival, ba pesa biso nombre de musiciens ou bien combien de artistes ba ko beta na Kofi na scène wana au moment que Kofi a ko beta concert na ye. Et loko ezana bango c'est que bayebi que musique na bango ici kozonga mboka. Trésor na koloba yo likambo moko plus bango balingi kaka balobela ka makamba bato. Enga en tant que mvuluzi na koloba botala likambo oyo nazali bala liboso na loba makambo te que esalama. Kokufa ya passe kose kozonga ya corps na ezali kozonga ya musique ya fali o ya memaki na Europe. Donc musique tout fali ya mema na Europe et kozonga mokolo corps ya passe kose et kozonga na kati ya Kisasa. Le bokoyo ka lisusu bakoloba na fali te parce que fali 2025 ana esika ko beta na kati ya Europe te. Ni wana na kwena mutuna ya Stade de France. Stade de France. Pourquoi Ekoki Kobeta Maté? Parce que à ça la Kabiloko il réfléchit. Comme Bamisien le kola ba Dadju bazouka jamais audace wana alors qu'il y a Banga Kabango. Bamisien le kola comment l'appelle? Man Pokora bazali na une sensibilité te ya kotia ba fiche à Stade de France parce que moment on est ekokité. Ba Bouba oya Bangaka. Tango bazo beta comment l'appelle Stade de France ba ko betango laissez-moi vous dire par rapport un peu il y a un peu racisme. C'est-à-dire que Games a beti barab bandi vous pouvez ba kokoti ka la simate bango pe ba koti ba beti stade ni o esalamaka na Bouba. Mais en dehors il y a Games, en dehors à Bouba ba nino tango baso beta parce que ayebi que ezali moto oyo azali na près de je dis bien près hein puisque Koko za ba 68 ou 70 disques d'or ni à France. Oyo fali na disque d'or moko oyo a dû après 6 ans à tika kolel ça ba congolais pongi parce qu'il y a dû disque d'or. Nino mwana mboka ali na près de 70 disques d'or. Na lobi bien 70 disques d'or. Auto bengaka na lopoto ya ba belge 70 disques d'or. Oyo yé a droit na France. C'est pour cela que a clôturé 2 jours na Stade de France. Mais non base ya fali ezali nini pour na atia affiche na Stade de France. Ba même producteur oyo abako lobela que non na 3 producteurs na kota de la fière. Ni ba producteur wana ba memi ba beti na ba beti na province. Mais ba producteur wana tamba ko beti na ba province ba ko yaka lisusu na conteneur ya ba rideau parce que akosala ka ba fiasco ba piaka. Et côté wana pe batali que artistiquement azali kokokate. C'est-à-dire artistiquement azana niveauté. Lelo to koma na ba logiciel na lobaki yango l'émission passée. Logiciel oyo que moto soki ayembi comme logiciel ya autotune ezali soki côté na mixage ba enregistrango bokoki ko soutirer autotune na kati ya voix ya musicien. C'est-à-dire si ko moni vraie voix oyo ayembi ndenge performance na ye sans autotune ko sala. Bango ba comprendre que ba va ko kansa que Congolais oyo ayebi koyemba azalité on doit ba mettre games oyo ba koli na poto mais tango fait regola on a bengi Jésus tango yakaki fali azali Jean-Baptiste avant que ça la musique na makiona koko sabato mais yemoka yebi que celui qui viendra après moi qui est Jésus-Christ celui-là vous baptisera avec la bonne musique la vraie rumba pure et tango pe Jésus a bandi campagne na a bandi ministère na a chant effectivement fali
ezali alisusu nesikate parce que ba mindele ba yiko comprendre que ah va ko kosa biso donc biso ko luko fabriquer mende na Afrique ezali pena ba yembi loko la faire rigola donc ba pravi ba ke ba témoigner que non garçon yo ayebi ko yemba yo kanze mon regarde moi botala ba performance na ayemba ka ba live sans autotune tant ba mindele ba comprendre ngo ba préférer ba luka faire na bango que va continuer na makiona loko la Jean-Baptiste Yafali. Donc pour dire que Stade de France wana et ali eloko moko ekosala maté au moni ba communicateur na ba komi ko changer maloba o Ahmed Achou o Soulé Kauka o musique o fallait avako beta est-ce qu'avako luka ba producteur ya ça il y a message que il y a professionnel il y a producteur ba petit na calendrier ou bien ba date et puis ayi a petit mais les deux comme que ba Ahmed Achou bayaka ba Ahmed Achou ba bana ko ça la musique a fallu depuis mon colonie et quelle capacité Ahmed Achou azana ngo pote ayaka na France a loué Stade de France a loué matos ayi ba ndenge nini fonctionne ka mais pas tu vas confondre Ahmed Achou c'est pas un français Ahmed Achou ana makambo na ye na bamboka na bango mais na France awa ezana bato oyo basala makamwana ba komi kota même makiona que non aya ko garantir ba billetterie ezali ko garantir ba billetterie ezali ko somba ba billet et ko kabolango mais okoki ko somba ta 80 000 billets mais ko pese lango nani akolata ayaka donc c'est pour dire que c'est simplement que azali na réponse à ko pesa te lelo ba affiche comme bimana ba émission alors que biso to yebi ba affiche na poste ya ba compte na ye donc ce qui osali analyse ya nyon surtout wana oko comprendre que ndenge moko akosaka bato na bandako ndenge moko pa uti okosa bato kasomi ndako à 2 millions que biso to kozela asala déménagement ndenge moko pe ayaka na ba date à Stade de France pona aipate ba congolais pona ba congolais bazwa courage ya kobeta yu arena te baloba ke ayi asa comédien na Stade de France ce qui to kolanda ye to kokuka ko simba été nyonso to wana makiona maloba aux journalistes Palme d'Or. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Bibliothèque Nandengo PC Libiso, vraiment, hein, donc, Yokani. Bon, en tout cas, Toko Minapsope Nasuka, donc, vu que l'émission est l'autre, tout ça qui forme un peu bref, donc, on a évité ce qui mot de la fin rapidement. Et oui, aux Alanini, message n'a pas aux Alanini, n'a pas Gaulois, au Baolanda, et puis Namboka, rapidement. Oui, Trésor, Naba Gaulois, Bose à la paniquer parce que ils ont une certaine presse, bah, que non, il faut préparer bah, Gaulois, par rapport, il y a eu Arena, il y a ING Arena, bah, tout bazali, non, Wana moto ya yebi bah, Gaulois te. Bagoloa, tout ce qui est fait régola, bayaka kamobondo. Fait régola, abeta na LG, abeta na, comment on l'appelle, na Olympia, abeta na Casino, tokoya kamobondo, parce que ezali, slogan na biso, côté fait réalité, toyaka kamobondo. Tolandaka faire ezali pour na stade te, tolandaka faire gola ezali pour na capacité artistique nae, pour na libonza, oyo nzambe atia na Congo, na musique na moto kombo faire rigola donc tout là n'a faire était parce que il faut habiter kaka yu arena te wana ezali communication ya bato oyo ba yebi ba Gaulois te ba Gaulois tout ce qui est fait rigola ba ya kaka mobondo et ba souti na kaye na kanisi que trésor yo ozali témoin oculaire ndenge nini obanda ko sensibiliser ba Gaulois ba sombaka ba nzembo ya fait na déchargement alors que support réalité tu vois que ce mango après défendre na carte de téléphone mais tout ce mango ba 10 fois ba 15 fois ba 20 fois par rapport à l'émission où on va ko ça donc au faire rigola na ba Gaulois na ezali complicité moko et ali na explication te donc bato ba koyaka que il faut tout ça la boye pour na ba Gaulois et ndenge moko pe na ba journaliste bato ba yaka te na compagnie ba yaka te na ba campagne que oh bah il faut que journaliste oh bazali na audience à koleka c'est pas vrai tout ça là ezali manière ya ko déstabiliser artiste na sous-sol ba Gaulois na ba journaliste Gaulois ba yebi kusala musala tango tout ça là comment on l'appelle Adidas Arena 3 jours sold out journaliste atamoka se prononcer o ali ceux qui na ba audience na ba nini ezala itaka ba Gaulois ba
bango moko moto bayaka na ba stratégie bango moko na ba journaliste na bango oyo bino boko kanisa bazaka na audience te bango ndi basalaka soldat ya liboso tango bato bamoni soldat ya salami ba emoni siko deuxième date pesami ni côté bato bakomo yaka ko s'accrocher parce qu'il y avait à boire et à manger donc balongola na esprit ya ba gaulois que et ali na certaines presse ou baka ba gaulois te mais basalaka mosala ya faire regola ça c'est archi faux et donc wana il faut te ba kolongolango le mieux que to continuer na bato na biso oyo bazali fidèle na faire regola oyo ba continuer que matin midi soir pour ça la ba émission pour na ko défendre artiste et la concert ou son concert bazala ka wana tongo midi pourquoi donc eloko ya liboso na linga kina loba yango wana ya mibale ezali un peu que date et ya kalelo et ya kalobi boye babo remarquer que artiste o ya lobaka concurrent à faire akobeta kana na 2025 na Europe te. Sur quelle base à Kobeta basali tourner ba moni que asala ka ba fiasco mondela ko continuer toujours à tambola na ba réseauté mondela na sina expliquer bino 1001 fois baba kotika ya beta na ba rideau pour na bango ba na licence et balina comment on l'appelle assurance ya ba concert donc pour na fali pas ko ça na piaka mais bango ba ko récupérer que bambongo na bango et lokola na déficit au kami mutuka o na assurance o ko tutango na lobi futa mutuka na ngai mais nga na assurance na nga mutuka na ko kende ba jong singa mutuka donc na ko gagner doublement na nyongo na ko kotisa yo pour na o futa mutuka na nga oyo tuti mais ngai na assurance basi ba futi singa mutuka na ngai donc ezali o basala ka fali donc il y a tout ça la vampire kazo kanza que non vampire kawana parce que bon ba mindele ba lingite ba mindele ba ko récupérer que l'assurance ya ba concert mais entre temps na kati ya compte ya fali akomataka ba nyongo ya ba artiste wana et ya ba producteur na ye ni wana moni que artiste wana akasusu na ba droité ba droit voisin na ba droit d'auteur na ye nyo surtout et comme na MG à MG management tout ça la mission mais comme moi matoy mangongi il faut tout répéter kabino bongo bo comprendre artiste akana ba droit voisin te akana ba droit d'auteur te yango wana ozomona pauvreté autour na ye tant on a le pauvreté ya lia kozanga kolia te mais pauvreté ya ndenge que artiste a na résidence à malonga te artiste a la kisakate que alingi posa biloko mais akoki ko souffrir à moté ni wana mona na que non artiste wana akokotaka katuka bianza te donc ya misato pona kosisa pona mboka soutien toujours prière côté bozali bomoko pote tolonga monguna tozongisa ye na territoire na ye na lobby pe na CDC ezalaki ya bino bibliothèque Mvuluzi, ange gardien artiste Ferregola et puis toujours na global ninga na lobaka nazali Tongo midi pourquoi attaché na chaîne oyo bo s'abonner bo liker pour na kozwa ka analyse aboye to kozanga ka kopesa bino oyo tali ba information ya artiste te na lobby na ceux wana bra. Voilà, merci beaucoup, c'était bibliothèque donc je crois que tout ce qui awa pour lelo donc tout côté libino tout ça libino vraiment émission moto hein, donc voilà. Donc, tout côté on a première. Merci na bandigonyo surtout oyo ba olandango, bo partager, bo s'abonner na chaîne oyo, bo activer ba cloche de notification pour bo rater et le roter. Tukutani, à très bientôt. Bye bye. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas vraiment la fan de Global Télévision. Pour na bosse ngana on merci. Na boulot tout oyo et salama qui déjà pendant mon absence. Et merci na balandi balandara Trésor Moscou na Global Télévision et aussi merci parce que na au news la salle a mis sombre album na vente en ligne et merci Balandia Global Télévision avec Émero Trésor merci vraiment merci et talara tout à tant qu'on a zala été méthode nous allons la première grâce à ton travail et puis merci encore. Global Télévision, Trésor Moscou, en tout cas vraiment la fan de la Global Télévision. Pour nous aussi merci. Na boulot tout et salama qui déjà pendant mon absence. Et merci na balandi balandara Trésor Moscou na Global Télévision et na aussi merci parce que na au news la salle a mis sombre album na vente en ligne et merci. Balandia Global Télévision
avec Emoro Trésor. Merci vraiment, merci. Et Talara, tant qu'on a été mis dans l'eau, grâce à ton travail, et puis merci encore.